Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans mon tunnel, c'est l'occasion de la vidéo Maman Bijou dans mon lelo nga de la vidéo moi si na kombo ya bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na elibi no vidéo moko ya mukie. Na ebi ke vidéo nazo sala eko sunga batu ebele. Yango nazo senga ndeko zo tala nga partager vidéo oyo. Ta mususu yo yebi yango eke neko sunga ndeko moko boye oya yebaki yango te. Bo partager vidéo vraiment massivement pone ke neko sunga ba am. Maman Bijou d'or kande na lobakanga naza Maman Bijou naza Bijou d'or naza la patronne na beta masolo esepelisa abino na sala makambo ebele na lambaka na sala bagage na sala donc na sala vraiment makambo ebele na sala ba émission ba amser na sala ka promotion ya biloko batu promotion ya ba star donc na muto zotala rata msuno o s'abonner la vidéo activité Maman Bijou d'or alobi ba abonner baza muke makasi s'abonner fina croche na notification pour na ko soutenir on sala ya Maman Bijou. Partage na yo, j'aime na yo et puis commentaire na yo Maman Bijou d'or abi yango ndem tikotombo la musala na biso ekende liboso. Maman Bijou d'or alobi ngande makambo. Nazo la kisabino eloko na yeli bino awa, ezaka eloko mo broka mo eza vraiment tozala kana oka na bandaku. Pona ko sala teste tamso yo kinzo to bien te okende ki place mo boza na ngo ba doute comme ko yo kamabe avant que ne pas ya médecin olobi te tikanga mono na sala teste avant la que ne pas ya médecin. Na la kisabino yango sikoyo ezaka liboso na nga awa kokende te ndeko zotala nga na suka kotala ba publicité na biso ya maison de passage na biso o eza na matonge Maman Bijou d'or alobi na taluka ya mukie osala séjour na yo ya malamu na kati ya maison de passage na biso toza na boutique ezoteka bilamba eteka ba du verre biloko nyonso to ya mike donc ya poto donc vraiment direction yango ezala na Allemagne Congo eza vraiment ba original. Donc, tamso ke ina yo congé na kin, oza tamso na besoin tamso somba tamso maquillage au bosana ki, moi déodorant, moi parfum, bande hygiénique, porter slip, babilo ka mike nyonso toza na kuna na kati ya boutique. Boutique na biso ezali na Irebu A37 na Matonge. Maison de passage na biso ezali na Irebu A37 na Matonge. Na taluka ya mukie okosala séjour na ya malamu. Toza na appartement, eza appartement simple, toza na appartement ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement ezali deux chambres, salon, cuisine. Maman Bijou d'or alobi réservation na muto zotalanga ekozala bien makasi Maman Bijou d'or alobi mingi des réservations par rapport sala mo réservation na avant pour la Maman Bijou d'or aluki bo luka place ya malamu. Pour na ozala jamais de si parce que tam so go benga Maman Bijou d'or brisque ozupi place te benga nga sala réservation ya place na yo donc na taluka ya mukie Maman Bijou d'or abo sala séjour na yo ya malamu à partir ya 14 jours to kiti sera déjà ba prix appartement la biso e bandi na $15 si komata to komi na ba $35 si ko Maman Bijou d'or na la Sabino donc test na nga ya poison test ya Maman Bijou ya poison yango yo nazuika moi bocal moi bol moko bomoni awa ya transparent ndenge bozomona comme okoko sala ngo na verre comme okoko sala ngo na mulangi comme okoko sala na bilangi ya plastique okati ndambu osali boye parce que eloko tokotia na kati ya ezali crachat ngana okoka ko cracher na miso ya batu boye te donc na ko expliquer bino kaka ndenge nini muto koki kosala ngo yo moko na ndako zala sûr que verre wana tamso eza ya yomoko zala sûr que eza nango plastique soko si c'est loko eza unique ko boaka na poubelle zala sûr que donc ozo sala eloko mo eza ka ya yo ko sala te o cracher na katikati ya verre après sukoli ozongisi su bato sutu ba utiliser ngo wala mabe makasi Maman Bijou d'or naza na mo bol na ngabo moni natika mai ya pompe aussi baka mai na onde Maman Bijou d'or asimbi boye ozu o cracher na kati donc ozu o boaki soyo boaki salive na kati omona soki ozali empoisonné te soyi na yo kozala ka likolo ezala ka likolo par rapport si vous avez déjà na poison na kati ya nzoto omona boaki salive na yo mbala moko ekititi na se wala oko sentir que
ozali empoisonné. Ce que moni bongo kimimbango mbango epa ya médecin. Maman Bijou d'or alobi test la biso à poison et ça facile mutu surtout akoki ko sala yango. Sala yango soki ozomona nzoto na ça va pas mais kaka sikoyo Maman Bijou d'or alobi okopesa ngai raison. Ko bomba vidéo pona yo moko te partager pona ndeko mususu atala esungai. Donc vidéo ezali pona kosunga et pona kosunga ba peuple vidéo ezali pona kosunga libota kosunga famille partager vidéo massivement et comme la ndeko moko ye pas que ko sala test la test ye moko avant kende et pas ya médecin. Maman Bijou d'or asa sala kisi soko si lié poison ndenge ni na sala vidéo moko ezali awa na si na sala vidéo ceux qui sont liés poison ndenge ni nokoki ko sala ko se sauver avant que ne pas ya médecin eza na katikati ya bidor tuvi ezala ki on dirait ka makala oniki makala na lutu na mafuta mbila omeli omona okosanza en tout cas osanza ba bloc moya ba bleu après ke pas ya médecin. Donc wana ezalaki pona ko ceux qui basi ba poisonner yo ndeko ko se sauver avant que ne pas ya médecin mais na uti ko la kisabino ezali pona ko sala test ce ko moni bongo so ina yo kitimba la moko na mai après oyo ko sala sikoyo ndenge Maman Bijou d'or alobi dans makala onikiliki makala bien après ti mafuta mbila omeli après tant ko sanzo mona ki ko dégager ba poison wana ekobima. Donc, si on a un médecin, on est la même après, mais yo moko nanda komi se soigner avant que ne pas un médecin. Donc, avant, on bandit dans le ça la test. Si on a ça la test, na yo so moni que ndenge Maman Bijou d'or alobi salive on est kiti na se après on lobi non Maman Bijou d'or ba so inenge kiti direct na se c'est que ya ça va pas. Si kana ça la makala, ozu makala na o rapport tout tiens on a nini na atana bocal moko botie mafuta mbila ozu penza lutu oto lielaka. Ozu penza lutu munene boye atani baleni sato otoki omelinga kutata balobi nanga mela bokali mobimba bo na omela nanga pona ko se sauver omeli penza mafuta mbila na makala omona osanzi après okoki na komona médecin après. Donc vidéo Maman Bijou d'or aila kibino pona mkola lelo yango yo en tout cas ko hésiter te partage na yo ko sala bien partager vidéo oyo pona ndeko wana abika tamsu ya azara déjà na poison na nzoto beta mususu un jour a okende sika mo ba ke feti mo ayoki bien te. Donc ce katala ki vidéo ba Maman Bijou lobi to bandana na test et après test to kota siko na kisi wana la kisi ki makala na mafuta mbila. Donc eza bien ya wana ko bomba vidéo pona yo moko te partage na yo ko sala Maman Bijou d'or bien et puis ko sunga ndeko oyo akobika na sima na yo. Bokende te botala ba publicité na biso ya maison de passage na biso eza na suka Maman Bijou d'or alobo lingo ke na ko jeune Congo contactenga au cause de la journée de si bye ma publicité en one ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique
boutique oyo bazoteka du verre bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Tokotana bisoto lata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo bisonyo zona bilare butike tokotana bisoto lata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant le 7 juillet, le 10, toujours sous qui ça. Bateau tout le monde a baillé pour le cadeau dans maman. Maman avait juste pour la champagne. Oh voilà la miliki ya la miliki toto ya kuweza wakana bidore la bidore c'est vous la moi toto ya kuweza zua ngamo pela mela mamuke ngamo ça bien. Ouais, babi bana poto ambiance oyo yango ndete ebisaki bino ya tombola. Toza pena awa na ye moko grand poète même Mama Bidor en tout cas ambiance ezoleka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous omoni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate ezala kaka awa. Ni par ailleurs chez Mama Bijou Bidor. Toujours na Inter. Toza toujours na matonge awa na komi ya Kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre. Et faut vendre on très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne faut ça là. Toza na ba Juliette la cadette awa. Toza na ba Belo veut dire que eza oinda. La référence. J'étais Zali. J'étais tout ça qui comme voilà, il y a pour la tête. Moi, on avait un peu bien. Sindega to isaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi ke za koyinda batu babandi kolia vedi ke na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4 allié pe aye mère na boni olia ça c'est pays oli di mère ona mona Sylvia merci bena vanini